en voulant détruire Ferregola, qui est le patrimoine de la musique congolaise, ils se sont détruits eux-mêmes. Ngande Mouton Lobité, Tolanda Maniki de John. Alobiki ba kosa bango, ba finga fere, ba boya ba artiste mususu. Les gens vont se rendre compte que nous, ba kota qu'est-ce que bon ba kota te. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est Maniki de John. Fait to solate na linga ba golote. Ma raté l'autre. Mutu na mutu aosa musana ndenge na ye. Arrêtez de comparer. Et là, on a eu à comprendre, et là, on a mis ça. On si faire ma actualité. D'accord. Parce que chaque sortie à faire, il y a du boom et du tonnerre. Ce qui fait à ça les sorties, mais ce qui fait à ça les sorties, il y a du boom et du tonnerre. Si quoi total, banani bazo die milanani. Pour moi, la monnaie que faire à ça, on a été aussi au tien na ba panel nyo so ko finga. Azo bien dans générique nae ils en a terrain azo bien danse nae bino bolinga kala ta mayo on a stade wala ta bon asa musicien ayaki ko beta balle te ayaki ko prester akolata ndenge ya lingi ayaki ko beta balle non ba to bossa na ke ye azana eka yesa ni musicien ko beta balle ne fois la ta kitoko ayaki ko beta balle muna mutaza na façon na ya ko s'habiller azolata ba manteau ya na ngoti na terrain alata manteau te pona nini aza musicien alata kalo eza ndenge na ye eza conception na ye est-ce que il est obligé de porter le maillot ce que ça que obligé de porter maillot ba organisateur il fallait avant kota na pour ba nga PC maillot est-ce que ba pesa ki maillot aboy point d'interrogation faut tout nat ba pesa ki golwa maillot golwa boy na ndimite ba pesa golwa maillot tant que bino botiki ya lekande ngwana po après ba botina bat ba humilier c'est bozo ko bozo kotisa bozo song c'est confiance en soi pour nani bozo bon artiste monene déjà ferré à ça mutu moko boza mo Congo il parle pas trop il est très réservé bo stressé comment boyeli content ba boyi bo stressé botika ye abeta musique na ye ndenge azo beta bo pesa ki e mayo aboyi. Si vous avez besoin, il y a pas de mobenga ba mission mususu, c'est pas de mobenga qui parce que boyeba qui est compatible. Boyeba qui il peut faire ça. Na sala tay mayo. Asa na mayo, na jogging. Na jogging. Bon, na za wesh déjà. Oui, ba lumula ke po ba moninga mon ami ki. Parce que ba tolo par rapport à la communauté na biso ba ebi ke faire azapena ba survêtement na ye azapena ba jogging na azapena ba jean na ba basket. Mais est-ce qu'on l'a proposé ça? Ça aussi. On a proposé ça, on l'a dit ça. Il y a qui go prester. Aya qui makamba bilamba te. Il a mis ce qu'il a voulu mettre. C'est ça le souci. Il fallait les organisateurs lui disent de porter les maillots parce que on est venu représenter les Congo. Est-ce qu'il avait l'idée? Lui, il stresse tout le temps. C'est un gars qui stresse. Tant que tu as Sabino tout le temps qui empire du mal, ils ont fallu pour pas botter à Timbi. Parce que bateau wana besoin visa. Il y a Porto Europe, il y a Schengen pour ne pas insulter contre Ferregola, Kofi Olomidi. Besoin insulte. Et chose étonnante, fallait la kaki quelques artistes congolais, Werason, Wazekwa, alaka ki bango visa, mais après ça bango visa te, bazo ba visa te na orchestre na bango zonyo sauté, parce que fallait pour pas signer biso kino, yé azana 1 mois dire ambassade, ya Schengen ba kopesa visa, pour na nini azalaka mibale, na lobi yango vraiment ninga aza mwasi mubali. Aza bisex, aza sexe mibale. Yango wana akasaki loka ko utiliser ba bloc ba méthode na yo wana ekosimba. Et basi ba découvrir ba pratique louche na ye. Denga comme kokimi akomo mema bato na poto ba ngulu. Ba esimbele souti. Donc to bisa bino ke bozoli na bo combattre moto oyo asala bino mabete, azana nyongo na bino te za le na bino te. Mais bozo se faire détruire bino moko. Bino kasi ki subola na tongo beaucoup détruire Ferregola, non. Vous n'allez pas le détruire. Je vous assure, vous détruire Yeti. C'est un type qui a énormément de talent, ou est exceptionnel, ou est inné, et aussi la raté. C'est-à-dire qu'il faut que l'on la Ferregola, la scène musicale, il va y voir naï. Le jour où vous réussissez qu'il va voir na faire, c'est le jour où on la Ferregola la musique congolaise. Moi, c'est ce que moi je comprends. Si vous voulez voir naï, de mon coloana. Mais sans bolongo les voix n'a été parce qu'ils nous ont pas pissé le moko puissance vocale
technicité, limpidicité, limpide de la bengo limpidicité ça qui degré à ko soave banto ina bato nzembo ezala yiti si s'agit d'interpréter à quoi interpréter une manière moi bien ou que ba chair de poule et tout ça le ba moni yango eza bongo baza ko sepelate ngandi moto na lobita c'est Maniki de John parce que tout le monde le faire bazo sensibilité faire gola pour rien faire gola zala qui invité à beta na mita ya match RDC Danemark faire gola batikala jamais ko yimba faire gola bima ezala ki joueur ya Danemark nda zala ki blessé na match alors ba public na biso ba congolais babana ko laye abima pour nini balinga ki jeu ezala arrêté parce que ça match amical public et que ça match amical ezala ba mususu ba tolera on match amical na mususu ba tolera raté et ba congolais au bazalaka wan ba réclamer les images sont là siko ba warrior Claudie Diasuka na mbali na yembelenga bazuika parti faire bana ko ya ayaki devant public azako yemba azako bina na ye balongoli son ya fere ya musique ya fere jusqu'au son ya partout no babanda ko gangela moto et déjà ba vidéo originale ebimi ozomona kino congolais a développé kindoki na moi on eza sumuté mabeta développé kindoki na moi makasi soko lingi motu te tika ya sala nzela na ye non pas kolikela ba polémique si je me trompe pas toto pour moi le baki yango bango bakindi kiti bazalaki sur les champs bazalandaki match na plateau na bango se batournaki émission te bazalaki kozela kaka moment où faire goal akoya komata na akoya kobeta ndenge wana bakozwa parti wana ekomasi ko force na bango bacritiquer faire goal butu wana mobimba batia na internet bakotisa mbongo et c'est ce qu'ils ont fait tandis que faire akebeta concerté ezalaki nango showcase eza concerti artiste akoko yemba to artiste ako sa ne playback et ko se dépendre na conformité ba kotiela ye alors ko ezalaki na kati ya stade ba ko tiele podium te et raison pour laquelle ba sala ki ba séance pas de répétition faut ba bina mo muke ba MVP mo muke na écart faire sala ki sa ki na faire 5 minutes si je me trompe pas c'est 6 à 7 minutes des artistes salaki na kati ya stade bon à l'espace ya 7 minutes match zalaka na 15 minutes ya repos tant ba siffler wana et ko compter 15 minutes il faut ba siffler sous match zongela ba jouer ndenge ba bimakati ba jouer ba kotaka avant 15 minutes ici là ba ozonga na kati ya stade ba termi kati des équipes nde ba siffler 15 minutes na koki ba siffler ba zongeli match. Donc, bimana ba joueur na kokota je rappelle plus ba 5 minutes et tika l'espace à 10 minutes. Bien sûr boy bisanga ki bolinga ki faire goal ba monter faire goal podium spécial. Faire goal za nani. Faire goal za simple citoyen congolais le ko ngana la Tivaris da RDC. Et faire goal kene ko honorer ndi drapeau ya RDC. Faire goal ke ko honorer ba tuté akindeki mboka na yi RDC de benga ki yaka okobeta na mi-temps ya match na biso na Danemark. Boloko eza na kati ya stade match kozala podium ezalaka te okozoka micro na yo kokota soit koyeba kobina soit boyemba et naza bandaki événement naza tomoni esika eloko malonga par séquence naza tomoni teloko malonga naza sa desate ezaka baki na guitariste na yo abeta guitare ayembi abini atamboli na stade mais ekoma tour a faire gola koti na seben na ye bato babini seben ayembi seconde chance aki kobina devant public et public a bingana ki faire te public a gana ki pete faire bima mais ba congolais bazala ki wana na stade ba gangela ki nde joueur à Danemark a bima yango to bisabino tous les jours ki lokuta ezaka na place de vérité ata bobombi yango na se na mesa eko bima kaka liko na mesa ezala kwa mundi ezopela obokangisa na kati ya armoire. Mais armoire ezala je m'excuse ezala kwa mwinda obombi na kati armoire ndenge ezala wana ezala na ba espace vide nango
mo ba ligne muke etikala katongo basangisa bambao wana nde esike elakisaka nani elakisaka kino mwinde eza na kati ezopela. Et c'est ça le roi vérité makambo bolingi bokosela nango fere. Il y a quelques gens de bonne volonté bazala ki ba filmer ki ba séquence tout il est comme disponible au monde que bosuki na soni boza déjà bato bokomi mikolo boza pe na bana boboti alors nde boboti na bana bosala eloko ya malamu na médias sociaux soki lelo pouvoir en place baza na bitumba na opposition concernant makambo ya changement to révision ya constitution. C'est parce que tant que bango bazala une opposition ba telemelaka Kabila babi Kabila a ko réviser le côté a changer le côté et ça a été respecté. Mais le comme bango ba comme na bokonzi batikana na deuxième mandat si là ono ba réviser ono ba changer toujours ba te ce qu'ils a révision ce qu'ils a changement et tout botuli bango bo to changer ni les ya mabe ono tout s'adapter on makambo akili lo bo makambo akili les animi o makambo akili lo wana za na kati ya constitution te et lo ko malonge zate. Et c'est là où les autres ont divisé biso to na Congo awa na bande biso za libana mboka pour nous les abats tous conscients et leur base toucher le zate parce que biso to futaka impôt personnellement na futaka impôt na futaka ba taxe mais ba bongisela kanga nzila ti ba pesanga jamais courant ba pesanga jamais mai o ba tilanga za stabilité zate courant o to salela o isa ya privé isa l'état ti tu fous le rango sous compteur chaque mois ou tu sais le prix d'accord tu fous le rango $2.5 compteur pamba tu fous le rango bongo ndisiko tu sombi ba unité ya kosalela soki tu salela on mabe et kati chaque mois tu fous le compteur $2.5 et tu sala ba investigation ba jeune ba groupe à pression ba sala investigation tu écoute na kino compteur l'état na biso nde moto exige compteur wana exige ba prix parce que compteur wana ya moins cher de ça 2.5 tous na 2.5 tous na $5 tous na 7.5 tous na $10 tous na $15 tous même na $25 compteur ba ménage ou ba ndako lupango za ba tebele ils ont foutu lango tout ça eza manigance ya l'état na biso aza derrière yango mais boya bolo mukana tongo bon modifie bon tikala boko ma royaume toko lingati biso nyonso toko bima na balabala ce que opposition a réclamé ce que bito fana na ndako toko fana na ndako ngana fana na ndako le tour na zaka na ndako na bima ka te na monaka balabala te ti butu ti tongo ya le 4 na monaka balabala pona ko yebisa bango keno tout ça d'accord na ba décision na bango lokuta biyibi wana te